image. Banza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Edino image. Banza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Mon mari stress, y'a Patrick Marois Vendi. Mon mari stress, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Leon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Leon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Leon numéro 25 umela
Batata, maman, bandeko boboto. Chers membres de famille, que ce soit du côté de la famille de Maria ou du côté de la famille de la défunte, Monsieur l'abbé, Mesdames, Messieurs, chers amis, au moment de débuter cet éloge funèbre, je voudrais au nom de deux familles dire à vous tous qui nous avez soutenus depuis la survenance du décès de notre bien-aimée sœur jusqu'en ce moment cette église Notre-Dame des Victoires, vous dire seulement du très fond de moi-même un petit mot. Un mot qui a perdu tout son sens. Un mot galvaudé, mais qui pour les âmes bien-nées ne l'a pas perdu. Il garde encore ce sens. Ce mot, c'est merci. Merci à vous tous. Vous savez, quand il y a mort d'un être, la mort d'un proche, la mort d'un être cher, l'homme est choqué, perdu, bouleversé, déboussolé. Il pleure, il se pose de nombreuses questions. Et si on y prend garde, face à cette situation qu'il ne maîtrise pas, d'aucuns commencent même à se douter de l'existence de Dieu. Nzambe azalaki wapi? Tosambelaki, pona nini ayokaki biso te? Mais ne l'oublions pas, si l'homme est mortel aujourd'hui, quoique créé à l'image de Dieu, c'est parce qu'il y a eu le péché originel. Le maître de temps, l'Éternel, nous lui avons demandé pas mal de choses. Mais l'inexorable s'est accompli. Chers membres de nos deux familles, mesdames, messieurs, Dieu existe. Il ne faut pas en douter. C'est lui le créateur de tout ce que nous connaissons, l'univers, tout ce qui est visible et invisible, tout ce que nous avons vu et que nous n'avons jamais vu. Il est l'alpha et l'oméga de notre parcours existentiel sur Terre. C'est pour cette raison que nous l'appelons notre Père, notre Dieu. Et il est grand ce Dieu. À lui la gloire, la puissance et le règne d'éternité en éternité. Et comme l'a dit au XVIIe siècle Bossuet, Jacques-Bénigne Bossuet, homme d'église, évêque de Meaux, prédicateur et écrivain, dans son éloge, lors des funérailles du grand Louis XIV, Bossuet a dit ceci: Dieu seul est grand. À mon tour, je dis, Dieu seul est grand. C'est pour cela, en toutes circonstances, honorons ces dieux. Le Dieu trois fois saint. C'est lui qui donne, c'est également lui qui reprend. Nous sommes partis de la poussière, on rentre dans la poussière. Et Colette, fils de David, dans l'Ecclésiaste, a dit au chapitre 3, verset 2, j'espère que vous l'avez lu, il y a un temps pour naître et un temps pour c'est la raison de notre présence en cette église de Notre-Dame des Victoires. Nous allons adresser nos prières et nos louanges à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous allons ici, au travers de ce culte d'action de grâce, nous souvenir de la défunte, et je vais essayer de le faire. Mes chers amis, c'est avec modestie que je vais vous le dire.
j'ai l'habitude de tenir ce genre de discours. Je souffre de dialogue oratoire. Mais face à cet événement, les mots me manquent. Je ne les trouve pas. Pour la bonne raison, je suis le frère aîné de Jackie Massé. Je suis le pater familias de cette grande famille. Le cercueil que vous voyez là-dedans, avec sa dépouille mortelle, le corps sans vie dans ce bière que nous allons porter en terre tout à l'heure, est celui de Jackie Massidi Kongolo, qui jette pour ses proches et pour ses amis. C'était sa compagne de vie. Une mère, la mère de ses deux enfants, Grâce Divine et Gaël Génima. Pour nous, dans la famille, Jackie Massidi Kongolo était une sœur, un parent, une partie de nous. Mwana Tsukalabiso, Jackie qui mwana ya suka. Jackie a retenu à Mwana Tata la biso te. Tata Kusaki 3 mois. Leki la biso. Mwana Tsukalabiso. Kisha, tantine, Moninga Moto, Lamuka, Loga, Tana Matosonga Longako. Mwana père Mousseka. Mwana mère Mado, Oke wapi, Mboka nini okei ya Grèce na yango nini. Tango ekokwaki te olimo ya biso. Kisha pona nini boye. Kisha pourquoi cette mort. Pourquoi le soleil et la maladie se sont-ils acharnés sur toi. Kisha, otiki bana ni nani. Otiki nani ya nani. Kisha, olimo ya biso. Kisha, otiki mama nini na nani. Otiki bana yekupe bakufu na ile abasi pa ibaka na nani. Kisha, nani ya kuremplacer yo. Quand on dit à notre maman, je parle à Kinshasa dans quelques jours, que vais-je lui dire? Mets-toi debout, Kisha, donne-moi les réponses. Kisha la Mouka. Quel est mon père sa mission? Et la fait devenir une image de sa propre identité. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Ô
Aucun tour n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils vont parir ou mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité est comblée. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve. Et trouvés dignes de lui, comme l'or au corset, il les a prouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amours, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Dire adieu, c'est dire que nous-mêmes, qui nous a créés, non pour la mort, mais pour la vie. Oui, pendant quelques instants, en silence, faisant remonter un certain nombre de souvenirs. En lieu et place des mariages, que tu comprendras, ne pourras pas faire deux mots sans tomber dans le pleur. Jackie Massili Kongolo, Jackie mon épouse, Jackie la mère de mes enfants, le moment est venu de nous séparer. Toi et moi sommes venus en France pour voir des médecins et essayer d'avoir des enfants. Et avec l'aide de Dieu et des médecins, nous avons eu 2 enfants. Grâce divine et Gaël Génima. Maintenant que tu es parti, avec qui vais-je élever nos enfants? Kija, où tu seras? Pense à nous, pense aux enfants, donne-moi la force d'élever nos enfants. Au revoir, Kija. Maria, qui t'a toujours tant aimé. Jackie, je sais que tu m'entends, là-haut, ici. Moi, pour moi, dans mon cœur, tu seras toujours vivant. Repose en paix, je t'aime, Jackie.
allo www.panzasangoyakongo ko na terrain balobi toyo kundalelo mama Jackie babi botala ndenge mokili tondi awa balobi mama oyo azaki na bolingo mingi mama nene baka impression na mama nanga émotion na mkwalelo ezaka pasi talaka sangwa mawa esalaka pasi mama zalaki na bana na ye atiki bana na ye eza pasi mingi eloko kolobeya te eza nzela biso nyonso to yaka makamuni mutu azalaki na bana na ye na libala na ye atiki bana eza mawa to ya madon mpaka kei nzambe abatelaka molimo na ye niko Panza Sango ya Congo papa niko moi lilobe ali moi lilobe ezali dino toyetika mare zalaka kaza leki ya muziki ya ma mare na biso donc yango omoni présence na nga awa toye kotika ye eza mpasi mingi merci merci mwa moseka nenayoka mwa liloba moke kaka nenayoka yo bon na ntango oyo vraiment namoni eloko nakoloba te toza na mawa mingi ndenge leki na biso atiki biso vraiment ezosala mpasi mingi bon soki mpe eyaki mokano ya nzambe akumisama mpo yalobaki tokumisa ye na bacirconstance nyonso donc yango moni toye koya kotika ye na epai na ye oyo ye akomi ya sika bon totiki nyonso kaka na maboko ya nzambe babi la bozomona cercle ezoya babi cimetière oyo tellement ezali trop serré yango moni bamemeli cercle oyo na façon oyo babi Panza Sango ya Congo esala mosala na yango balobi botala ndenge bakomema cercle eza mbala liboso parce que cimetière ezali trop serré. Jean chapitre 14, je commence au premier verset, on dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place. Amen. C'est quelque chose qui est fatal, capital que Jésus-Christ, avant son départ, avant de retourner au ciel, il savait qu'il devait mourir. Il disait à ses disciples, écoutez, la chose que je vous dis, ça ne pousse pas à vous tourmenter, vous déranger. Il a dit, votre cœur va souffrir, mais sachez, c'est pour ça que je suis venu sur la terre. Il a dit, dans la maison de mon Père, il a une place. Amen. Après la mort, il a une place. Mais cette place, c'est pas encore sur la terre. Lorsque tu es en train de manger, tu bois, tu es en train de te réjouir. Mais si tu ne sais pas préparer la place que ton âme, après la mort, ira, mon frère, ma soeur, même tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre là, est nul devant le Seigneur. Seigneur, je remets ce corps entre tes mains. Purifie, sanctifie ce corps à travers le sang puissant de Jésus. Lorsque tu reviendras, Seigneur, dans tes ailes, pour l'enlèvement de ton épouse et l'église, que ce corps soit enlevé. Seigneur, je remets entre tes mains la famille tout entière. Et ceux de penser le plaie, de blessure qui nous est arrivé, en mettant la paix et à travers le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit pour chacun de nous une protection. Amen. Que Dieu vous bénisse.
la bazokitisa nzoto ya mama na libolo balobi toyembela mama ata oza nzambe kotikala nzambe. Mafisaki okombo Masidi obotamaka simaliwa tata suka yo moko batata ya biso te mwana suka bakongolo leo tokoni baorphelin nisika yo ozala epai bakokunda bakulutu na yo biso bakulutu te kokunda yo soki tribunal ekozala tokokutana yo na biso epai ya mokili mpona lelo kende nzela ezali polele epai outa nzambe moto ayebi atiaki yo na kati ya libota bakongolo toza na likambo na yo te nzambe apesaka biso apesaka bomoi apesaka maladi apesaka biso kasi tondimi toza bayambi topesi marso na nzambe kende kopema kozala na makanisi te bana yo tiki bakobosa na bango otikile biso bana tokobatela bango ndenge mpe biso tokolaka tata azalaka te bana mpe bakokola mama azali te kende kopema lelo bato batelemi baatala na kati ya libulu nayebi bato motu bakofinga bakotonga ebele me nga na yo otosolaka na yo bato bayebi te ngamu nayebi yango ata balobi nzambe aya likolo azomona kende malamu bana natikali na bango na kosala tu bakokola mpe bakozala bato na mokili. Merci. kisha nga nazali yaya na yo par la circonstance ya makambo nakoma lelo chef de famille naino nakunda leki te oyo akufaka na armée na Angola ezalaki na ndenge ya bitumba lelo mabota manso baye kokunda yo mwana moke nzambe ayebi tina biso toyebi nzela moko te kende malamu nzambe apesa yo mbano na yo récompense na yo na ndenge osalaki na mokili otiki bana bakozala jamais baorpheline mitema na biso ezali polele maboko na biso ezali polele ezala ngambo ya mobali na yo ezala ngambo na biso tokokipe bana moke noki tro 47 ans mingi baokenda le double yango na nzambe ayebi kende malamu au revoir kiji les deux familles tokopesa bino merci tout à l'heure omoni bapesi biso badresse na ndenge moko ya mobulu yango na kija comprendre ngai ezali la suite des événements nzambe aza koyoka ngai asala makambo asala bisengo asala mpe pasi bino banso boyoka biso les deux familles bakozela bino kaka nde bomonaki na zone industrielle la Croix Blanche Mama Kija ils ont fait son école nous sommes habitués qui n'ont rien l'oubli Kija alo ndenge nalaka bino 3W panda sango ya Congo tosi kokunda mama Jackie alobi botala ndenge bandeko batomisa mine émotion bakolela mama Jackie atondaki bolingo botala ndenge bato bakolela bandeko bakolela alors Mutasakila muka nzambe na ngai yebisa père
moseka tozosouffrir vraiment lelo ayo kokunda mama Jackie mais vraiment à respecter Teni mais vraiment nana yoka doléance nao. Bonjour à tout le monde. Franchement tozana mawa maman na biso atiki biso donc ming ba mes condoléances na ngai na Ve Maria na toute la famille bana na biso tout ça vraiment pasi mingi na motema na osenga ba courage mingi na famille vraiment eza pasi mingi na motema. Merci. Merci mais envoie mana donc tout le monde awa to pamba te to accompagner sœur na biso Jackie to mesana ina e lelo azate atiki biso to présenter ka ba condoléances na biso na surtout frère na biso Maria to mesana ko zané tout le temps ainsi na famille biologique na e bana bengazi pe ba condoléances biso tous ensemble on est ensemble toujours. Merci. Azana biso na moni pe Micho azana biso longo Micho ozala ki pe moto ozala mingi na tonton Maria nena ba émotion na mkwalilo. Ouais, pression quoi, émotion quoi, il y a tristesse parce que la grande sœur tout mes scènes et mingi surtout on va y penser dans un moment la dernière fois il y a pas dans la donc c'est le rôle il y a peut s'en revoir quoi qui est petit dans la zone kende donc à moi va regretter ma casse souci sœur dans Jackie donc Turbo ça n'a été nzamba zo mali na kimia quoi. Merci. Liboso a micro pendant ça Congo na mona ambassadeur qui Japon ayepe osangana biso lelo ayo kabla mawana biso lelo comme d'habitude yepe aza moko na biso na kati ya lisanga bana bengazi na ina ba moi émotion na yo pour quoi lelo papa. Oui, merci beaucoup. Je viens de trop loin. Je suis vraiment très touché il y a histoire assez sérieux. Vraiment naebi mingi rolobate l'émotion est tellement présente donc ce que je pouvais dire c'est que c'est le chemin de tout le monde en fait, chacun son tour, ça c'est son tour, demain ce sera le nôtre aussi, mais Isaac Busque il a préparé que son âme repose en paix Moli Monaye Nzamba Ayambango et ma belle épée ils a trop que la terre soit légère d'accord parce que Azaka moi la moko ya bien. Tout ce que je peux dire, il y a un moment je me suis déplacé et à l'île pour assister à l'enterrement. Je suis vraiment émotionné. C'est trop busque. Merci beaucoup. Merci wana bocho mo lezaki ambassadeur ki Javon ndeko ya we ranson. Alors maman na biso lilobeali, vous pouvez baki maman Jackie hein. Très bien. Kazo sama maluba lubam. Molimo kape malaki. C'est bon. Donc donc on va écouter ça donc non couraté beaucoup la consolation maman ba ibatikali adieu Jackie madame au Cabonien passé merci ilumte la makite la maman nena yebaka moi douleur na mko lelo ha leli ya na biso ya ma mingi ete ya biso tola na ngela nzambe uko kunda maman Jackie botala kaka batunde ba na cimetière babi mawa mingi ma otondi samina ba bande ko so balanda ki maman Jackie balanda service pas na biso longo yo kabula mawana ye lelo na tonton Maria balobi oza staff ya Bengazi babi staff ya Bengazi batika bande ko na bango te talaka balanditi awa kaita sanduku mo lilobe ali le ba toujours le condoléances na famille wa to kufisa sanga mawa batina so ba toujours na sanga mawa biso yo te pona mawa te okabola mawa na famille ya biso yo toujours le condoléances toujours. Merci Gaïta Sanduku na mona liboso na ngai nazomona Ricky Service babi jeune pato Ricky Service ya lo ba na été na sala ka action ayepe olela lelo maman Jackie o azalaki molongani ya tonton Maria Ricky Service nela ba moi émotion na mko lelo hein o lo ba lote mais lelo ka folo ba c'est trop douloureux mais courage à la famille quoi. Merci. On le grand jour pe moi le béali ba condoléances à la famille donc ma forme ba condoléances toujours. Merci. C'est émotion qui mingi na mawa trop ngambu to lever à tes pacifiques mingi. Moi mke ka wana ntali lo ba mke ça bien. Papa toi aussi ton père de Tanti Jackie, ton père de qui Jarabiso, toi comme le bâti que son âme représenté. Mawa tout ça vraiment na mawa mingi le bezaki. Mawa kaka. Que dire? Nzambe moko ebika.
C'est que nous avons courage, vous avez courage. Maman, liberté. Naza mingi olobate epesika pasi po azaleki na biso bon leki ya quartier puis susu leki ya bamuziki nanga nana susi makasi mingi me nzambe asunga kaka ame ya molimo na ye avanda esika ya bien bon eleka mpe bien tozala mpe bien na baninga nyonso kaka tosanga na bango merci nzambe akumbama oro biso nyonso kaka tala mitema ezoki biso bama mingi na mitema tala kaka. Donc il y a déjà ici déjà qui n'a pas voilà quoi. Donc mais tout ça n'a pas na mitema makasi. Voilà. Et là maloba où tu as relobeza la moitié. Il y a pas na motema parce que ça nous a vraiment surpris. Une petite sur tout ça dans coca moi qui est vraiment mère qui j'ai accueilli. Il comme on va présenter ça pas si bien. Merci papa moi le beli. L'invitation à Goloba Nini parce que sentiment de tristesse parce que c'est dur parce que à tout moment où ils avaient guerre sur les Canada donc c'était la famille quoi. Donc Ernest tout ça goya Olambela Bino Bogolia tout ça donc moi c'est nabiso quoi. To bani na bango tango ya Savini donc ba grâce bazo botama donc bamba na nyos ba botami tito moni donc tozaki na air nyonso na nzela musala air mo bokutana na bibliothèque azokende musala bino boke musala donc nazotikala na garder plus ba image wana ya suka l'année dernière donc je crois vers mars avril boy tozokutana tout le temps na bibliothèque donc tozozwa très moko tozokutana na bibliothèque ngana mataka na jivizi ya autaka bretini donc sozo comme na bibliothèque tokutani donc eza pasi nzambe kaka ye mtapesa ye mtazwaka donc tokoloba sur normalement, oh là, Bonsoir, chers internautes. Quand Tozali, tout se retrouve dans Saint-Geneviève-des-Bois, à Tozana Croix-Blanche, Nassimaya Tati. Tout le monde vient $10 ko vient à Bisso ya Katama Solo ya tant tout le monde a vient $10 ko tout le monde a emballement ko grand-père Bozi Boziana vient $10 ko bato ebele balobi toye matanga ya maman na Bisso ya Maria ya vient à Bisso Maria oyo a perdre maman bananae vient $10 ko musika à Paris Lola Kawano Ziongo ndeni pour se retrouver na kati ya Saint-Geneviève-des-Bois. Ouais, merci maman. C'est-à-dire nouvelle en gros mais ça qui passe ndega masole tambolaka bana mai ba benga ba bitoko ebiteke Maria ko feli madame nae na ba lokwa na ebi Maria quand même fona ça mouvement ya on peut na déplacer na outil Paris na ya on a Saint-Geneviève-des-Bois pour na ko participer ma moko elongo moko na ndeko na Maria ya on est ko assister na matanga o Vira biso $10 ko des fois biso tanto mais ça na komona toujours na grand-père Bozi Boziana na ebité oye na sima ya nani na kati ya commune ya Sainte-Geneviève-des-Bois. Non. So na ye na Sainte-Geneviève-des-Bois za pona moko kaka bato ya nyonso bayebi JDT Massia moko kaka mtoza koto moko kwa tombola masolo koto c'est-à-dire na landier ba relation na ye pe na ba la relation à Maria yango sali ke na moni sa présence nanga na sima ya Massia yango nde na yeko eba na Maria donc yango na ye matanga na sima Massia. En tout
Ka bandeko na biso nyonso ya 91 tomoni bandeko nyonso ya Bengazi baye kolanda Vie Maria topesi bino ba merci ebele yango nde babengaka libota yango nde babengaka kozala ensemble vraiment na organisation na bino bandeko ya Bengazi topesi bino merci beaucoup et surtout que boza toujours en direct na Edino Image musika pete tobosani te tomoni JDT Masia topesi susu ba mbote ebele o atika biso te Ernest na kata masolo donc avec notre vieux Jean-David Kiambote topesi bino bambote komona bino ensemble na sima ya Maria vient na biso Maria didolako eloko nino sana ngo ya suka ya koloba na bandeko nyonso o ya 91 o baye kolanda ndeko na bango mobali kolela ndeko na bango ya mwasi muninga na bango ya na bango leki na bango eloko nini oyo kokoloba na bango. Ouais, na sepeli vraiment mi makasi na présence na moni vraiment que bana mai tout baza motivé bande kwa basi pe baza motivé ba ko assister dans enterrement na moni ba on a cimetière na moni ba on a salle on a consoler moninga na biso pour mo yezuye y compris na biso pe to ko assister vraiment ça linga plaisir conseil on rappelle ça ba on ka ke ba tika rande côté na tanga pasi na sepeli vraiment ndenge bazo ko ba assister Maria vraiment bolingo na souhaiter que ça sera toujours ndengwana toka bwanate tozala bomoko parce que makambo ezubiso libanda eza passe na biso nyonso vraiment la CP na mobilisation ndenge munyo soit pas participer vraiment ça linga plaisir. Edino Image balusa image balusa caméra batu bamona ndenge nini bandeko baye kolanda vient na biso Maria Edino Image balusa image Edino Image bamona 91 ndenge nini eza na bolingo eza na koyokana na kati ya commune ya na kati ya Saint-Geneviève-des-Bois donc tosengi merci na bandeko nyonso oyo baye kolanda Maria Bengazi artiste photo na papa na biso artiste photo toyo komona lisusu artiste photo ye azangaka te ye balobi penza malamu mokili ekauka nango mais artiste photo en tout cas to sepeli en tout cas 91 donc artiste photo confirmé Edino Image balusa panza ba image batu bamona ndenge nini toza pe na papa na biso artiste photo image d'or ye balobi mota ya pembe donc aza elongo na biso toye kolela toye koparticiper na Maria toza na ba didolako toza na ba Jean-David Kiambote oyo aza ye moko Coca-Cola oyo azali ye wana babengaka mopanzi ya Judith Masia donc motema Judith Masia Info mondial la patronne Info mondial Judith Masia et avec le patron d'Info mondial Jean-David Kiambote ndenge ezali topesi bandeko nyonso merci beaucoup bien na biso artiste photo image quelque chose na bandeko na biso ya Bengazi na bandeko na biso ya Bretini na bandeko na biso ya Evry na bandeko na biso ya donc ya Paris o baye kolanda biso ko soutenir vient na biso Maria. Non mais na sepeli mingi na moni vraiment bolingo ezali parce que vraiment tala bino ozo mona population vraiment ceux qui vont zaki na batute ko mona population a boité donc vraiment ça a vraiment marqué la situation parce que na motema mesengo ndenge toza na soutien ya bato vraiment esali biso plaisir ya mingi merci na Edino Image ndenge azosala mosala na ye vraiment topesaka tozopambola toujours artiste photo merci. C'est mon parrain. Merci les parrains toza ata boboyi toza awa pona vie na biso Maria tobandi na mama ministre tomoni bino nyonso boza na ba uniforme biso toza na kati ya Saint-Geneviève-des-Bois toye kolanda ndeko na biso Maria donc toza na besoin oloba quelque chose mpona papa na biso Maria oyo aza toujours elongo na biso toye matanga vie na biso Maria usko perdre mwasi ne mama Jackie mpasi na motema staff Bengazi pe tiki ete biso tozali awa mpona soutenir ye quoi. Merci beaucoup mama ministre na kombo ya Tantine Micha to passer micro na biso na ba mama na biso basi nganda mama nganda na bakisi lisusu po osepelisa biso osepelisa bandeko nyonso bazali ezaka pasi Judith moyela loba mingi eza te ma mingi. Merci beaucoup bandeko nyonso bolandi biso
totiki edino image a balancé image. Donc bandeko baza kolemba mitema pasi moyen ba continuer kolobaloba ezalité. Donc micro na biso kaka ezo baluka ba image ezo ko baluka ba so bandeko moko nde to soloba 91 eza ini 91 balingani. Donc tango monani te ye moko yeba kombo na eza côté nini quoi. Donc voilà. Merci, c'était Brigitte Massia, Balobi, la daronne, la patronne, il y a Congo Info Mondial, Balobi en collaboration avec Panza Sango ya Congo, Balobi Soko Lingi Sango na Panzana, les gars la Panza Sango ya Congo, Balobi, tous les voyage au pays, tous les président, tous les Patula Souba, Balobi et d'une photo image au mai 31 mois Pambola, Yango to Munara Babi, Botara Nenge Mokile, Tondia, Auto Staff à Bengazi, Babi, moi la Savini. Comment loka moi la Bengazi, Poyo Kelengi, Elengi Kosala, la staff à Bengazi. Bon, tout ça à Mawa. Il y a petite sœur, grande sœur, Yaya, maman. Et puis, bon, à Tiki Bisso, c'est brusquement, bon, vite fait, mais bon. Et Angela Bisso Nyonso, to ye kolelae. Et puis, ma paix, ça qui est belé, mais bon. Et Angela Bisso Nyonso, Bisso peut Rolanda, il y a Kei, Bisso peut Rolanda. Et était à Bisso Nyonso, to Tikani, pour être Matanga. Et après, tu t'es mis ici, il y a Mawa. Bon, la souhaité qu'à malam. Merci pour la parole d'une photo image. Na betarato le beau niveau comme lango. Yangote. Dans Naza wana regi service grand producteur. Président service m'avant cette association maintenant organisé. Donc ma soeur dit to retourna ma wa to féliciter na biso za jaki Congolo. Donc tu es là, moi on va m'y na moni César Omo, na moni ndeko nanga Isé Capverdien wa barandi nanga Sylvie Mantanga. Donc yo yebikaka na vant ça fait moi battement moi mukemke andela. Alors 3W quoi pendant sango Congo quoi na terrain to moni noko santu babi mo santu balobi Bengazi oye babi mo santu na mona ba costume na lo betango te ba triple semelle. Lelo yaka pour la kabla wana biso longo opa. Yana souci mingi pour la mère Jacques Akoufi, mais vraiment ça n'est pas si parce que bon, tellement voisin au Canada na tout Sénat malbami au Lobaté et ça n'a pas si l'année mère Akoufi, mais toi là bien avec gentil, surtout là ceux qui n'ont pas cambo anniversaire, azanga raté. Là n'a bien tenda au fond. Donc vraiment n'a bien que accueilli par Tanzanie. Moi témoignage à mon kepo na yo ça lango. Mais tu règles tout le temps. Même dans le pays, dans l'anniversaire, à base, dans la raté. Même dans les photos, ma moutou yaye. Na papa, baroumi balé. Moi, le moment où je suis papa Maria, quand on a un message, et ça l'est bien. Bon, on a que dans le message, il y a un matalikolo pas à Colon Zambé. Merci, Zalaki Noro Santou, Abengamo Santou, Mukonda 91. Le président, Yoye Bigaka, Nene Baka Mawana yo, pour la tonton Maria, dans un message, et ça l'est moi bien. Et d'une image, bon, mais ça note. On a partout d'une autre soukanayo, wapi, pendant Sanga Congo. Ah, et dis non. Bon, les lots, tu es là. Volume Mizanga, réalité en direct, j'ai un salaire moment, bon, on a petit dans la stomie, à côté de moi, Britannique dans la gâte. Et dis nos images. Si tu comme tango et sengo, tu n'as pas à passer. Mais on a marié Nzela na biso tout, sœur na biso accueilli, tu es moi moukia, tu es moi mogo. Tu comme tu es l'étape à sengo. Tu peux s'en laisser léguer, tu conduis sœur na biso du Togo. Qui j'apprends yo. Sera trop to landi le lever en la maria. Donc à Koufélicère na biso placer à motema quoi. Donc le lever qui jour et sengo. Jour à moi to leki to côté la jour et sengo. Nous avons le président Kaloumé, l'ambassadeur qui est bon baza. Donc il y a le beleza te goûte. Donc avec la maria tant on mes condoléances belé. Oui, Kundaser. Bambote belé na bandoko nyonso toza bongo na Gaïta Sanduku na yemo ambassadeur Guy Zabron. Je sais qu'on est sur la famille ya Bemaria na maman Kati parce que maman Kati a fait les kinae
Il y a au moins toute grande famille à notre tout ça. Nous allons avoir pour l'histoire, ambassadeur, Tarabi, Moussika, après matin. Ça fait plaisir. Il y a l'enculé qui est à côté de moi, Rabi. Tristesse, condoléances car on a famille avec Maria, famille Congolo, donc et là on a pas bien Abisso Maria, Azalara Makashi Toyebi que c'est pas facile quoi, mais Azara Makashi avec ma prière nous allons aider et les Kalango. Donc il est moi le bel maman. Nani Olandi biso na matanga. Moi na pesi on s'ambe merci na occasion yonga na sa na landi kaka lek nangai bandeko. Oh na koyeba papa Maria na mwasi na ye pauvre maman Jackie ya mwa to sangani bo sale sengo poto monique toza bomoko. Nzambe to senga na papa Maria na famille na bango bazwa makasi. Muto na muto na tangu na ye na mokili oyo pe to kokende moko na moko na tangu na ye. Na pesika merci minga kolobeza te tozo soutenir bango na ba prière. Maman Nelly. Siko na sengi na yo moi le moment ya consolation et pour la tonton Maria tanga yoka message na yo et ça moi bien. Donc le consolation c'est que toye ko soutenir les deux familles, que ce soit la famille à Maria, que ce soit la famille à maman Jackie. Tu as assisté bango du début jusqu'à la fin. Quand on te voit une nouvelle depuis le 13 juillet, il y a année Oyo. Tu as assisté bango du début jusqu'à la fin et tu salis moins différence parce que oh comme ma solo il y a association donc tu as assisté bango du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous avons lancé un message na ba massa na biso ya Bengazi, na ba grand frère na biso ya Bengazi, na ba petit na biso ya Bengazi, na famille na biso ya Bengazi, toye ba ko solo là. Toye ba ko se comporter. Oh et ça la mêlé pas Maria et na sa vini et ça la manante. Donc alors Maria pas un extraité, c'est quelqu'un au Yaya na Bengazi à solo là batu bien, à Zarana batu bien. Biso ba totikali toye ba ko solo là, toye ba ko se comporter. Après les restes est Yaya Sima. Merci. Mingi maman. Attends moi le bamoko mukeka tonton Maria tanga yoka message na yo salez-moi bien maman. Na kambaro base na courage te donc na sepeli ka ndenge makambo leki bien na ndenge to uti kokunda muninga na biso na ndenge to komi en tout cas Nzambe merci na ndenge trop de salami te donc et pas nanga donc ça plaisir à toi donc. Nazi oboka mama Irene Bengazi yeyo mundo moluka yeyo mama to le kayote attends moi le bamoko fait ça la baninga no so bien fait ça la paix tonton Maria bien. Ngala zo remercier batu nyonso famille na ba membre nyonso ya Bengazi en tout cas na féliciter bango bana langa nyonso les Bengaziens. Félicitations na bino, merci en tout cas nyonso eleki na kimia Nzambe azwa lokumu et puis pour la tonton Mariana famille vraiment mabondeli le kafufu ko bondela nde mingi Nzambe koyokaka losambo la biso pe akokitisa mawa na ye. Merci mingi. Maman Irene Bengazi, maman président. Partout à Zakala Bandeko na ye. Alors ya Marie lelo aussi ko bumsa leki na yo na kombo ya Jackie. Na kolinga la sengi no moi lo boko kaka oyo ko sola tonton Maria mal esengo la motema tanga ko yoka message na yo. Papa Maxime mingi na sepeli ndenge pesinga motuna toko kabula sango na Maria oyo akufelaki toza na association moko akufelaki mwasi ya watu ko sangana na ye basi bakundi siko to komi atanga ko panzana vraiment za metolo bani to sala nini ni waso ya nango to le bani Nzambe ale kaka na ko batela ka biso kaka na nyonso. Merci mingi to sepeli matanga pagani na malamu. Merci mingi. Merci ya Maria ya baleki ebele ya Maria tika baleki na yo seka vraiment on va la cimetière de yoka qui meto sepela on va sala moi moko ya mukeka kawa ndo Maria tanga yoka message na yo sala bien et tant que maman Bengazi aussi. Ah bon to sepeli mingi puis c'est makamoto yelaki eleki na ndenge ya kimia donc eleki na biso to tiki pas etanga maki donc de sepeli trop makambo eleki tranquille bitumbate makelele te donc biso nyonso toza na nsima kaka ya Maria tokosunga ye kaka donc ndenge atikali na bana toza wana si problème ayebisa tokosunga ye kaka na kombo ya Nzambe. Tonton Maria za papa na biso yaya na biso tonton na biso to umeli na ye na Savini comme moi si na ye maman Jackie c'est comme ma famille quoi
Donc, biso nos toza awa, tokoma déjà famille. Donc, Tati Jackie tofanda ki na ye, lelo atiki biso pe à son âme. Courage car na papa Maria, nzamba pese ka makasa oboko ya bana oyo atiki. Et puis biso pe ba tantine ya bana toza toujours comprendre soin ya bana quoi. Donc, Jackie, ton âme repose un peu quoi. Plein de bisous, Margot tiki biso. Na pese ka merci. Na batu nyonso nde babongi bangebuki donc na sepeli mingi na ndenge pib pekei donc ezala sengo mingi so ozala mwa liputa na yo lingo sala mwa popo donc oyeka na Bengazi après balakisi yo mama mena apesi bacoordonné azarachi ate aza abordable ezaka tosalaka mpona famille kaka mama afrika bazalaka ngebungebu oyemo baza ngebungebu bio mingi nana ye na compte na biso association ya Bengazi donc en tout cas l'équipe kitoko donc mère paix à son âme et tout ça donc ngape na mois octobre na zobala donc association na biso bango pe ba rozala yo pe papa soki mokolo wana soki oza disponible yo pe rozala en tout cas na sepeli mingi na mawa na soki ka ndenge wana makambo koloba mingi ezate mais je suis content, comme on est soudés comme ça, quand il y a un problème, on est tous là, ça fait plaisir. Mon mari stress, il y a Patrick, ma voix vendue. Mon mari stress, il y a ma voix vendue. Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen, agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Maloavengi, Vril Léon numéro 25, Baby, agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli Nabison à Kishasa, Bakoli Nabison Angola, Bakoli Nabison à Braza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Maloavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous dans la service ébélé, routine dans la carton, routine dans bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na kishasa kozwa traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Maloavengi, balobi service kitoko, Soro lingo Oumela, foya na Rileon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Maloavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo on est kaka awa, po bilo on est ko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya liaka ndam batinda ndam, ndam so ekende na Kishasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Maloavengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela Edino image banza sango ya Congo Edino image ouais Edino image panza sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe